na business nakozwa pesa nga protection po bakuna na baya kwa attaquer nga lisute nakozwa pesa nga pouvoir promotion nakoma mokonzi bakozwa yango ne place wana mama Ani oza komona totelemeli mais mama Ani tika na yeso ba outillage nini ba prophète basalelaka parce que soki babengi yo serviteur na ngai c'est que oza pena outillage oza kosalela te ba prophète ba outillage basalaka yango mama Ani soko oza na question te elemisanga okoki kolanda ya liboso biblia mabe eza nango te mutu posala biblia mais te yango na mutu ke meme banganga oyo ngai nayebaki na vie nanga bazalaki te na babible pata ino kotangela otalaka ya prophète awa Eli asalaki nini boye na boye na boye ale ondimi yango oui na ndimi fukama wana et puis yo pesa ngai bible ezaka toujours na côté mali lusako mutu olobi yango deja mali lusako mutu ekomi même c'est pour na bankusu na kati kuna mela malade musubiso moto zo komitiango na kati parce que eza bénite même somoni ba maki ya bangungi bakoma na bango na kati noir mabele même si ba askaris na ba nini ba amibe wana ba larva na bangwana mela mafuta mba malangu na ndako mafuta okali na yake zana wana sina kali na mafuta moko na mafuta olive na ndako moko na zalaka na yebaka na matenzo kwa ni mulani wala mafuta makulusa komo ndio ngoni la panzaka yango nanga ngo asilisi mulangi ya mafuta eza kana obe mukebo yeko kapona lia kimi bale kutute nzoka ngai mafuta badani ya auction ndako wana bashasaka ngai moko tikala ke na kanda ngai bapesa nga maya ya lusaku mafuta ya lusaku ser na zwa yango na pakola ngo na dike examen dike nyoso tonsa mafuta ya lusaku ngo tata wana pesa nga tata prophète wana ero na tozalina bana nike makamuta ni kolobela yango kaka miso zo bana nike kena kana examen tana na okoma na bosa nike maboko na mesiba nini mafuta dike papier kwa mwa mafuta tanto zombisa baba papier on peut ce n'est pas que tu utes non banda ko yaki na ezaki papier batu makambo déjà bien imprimé bien photocopié ba ko distribuer chaque monte papier le bagage professeur yaki na 100% assurance que ba papier ezaki propre ngana zo ici prophète masimika papier na mais ça c'est quoi partout ba tâche abi ça c'est quoi nazo banga ko expliquer c'est nanga biko na bapesa na polonzo nini examen ya 100% na examen on ina ko zalela professeur azui papier masai nini nazo ka 0 biko ko ba malu sa ko na lu sa ko na bro kana buka yako parce que la contact mingi malheur ateli ko alors mais ba professeur ba ko saka na bisina ba na so de ko somo tango de chocolat ko ba prophète na oyo tokenda ka l'église moko kwesena ngai ba prophète pona nini poto ka ba étudiant na ero na nzambe alibisa biso makambo na linga koloba ngote mais j'étais encore un étudiant à université bien reconnu na Kinshasa batu na ya kotana ko ki biso tozokende ko na prophète na bifoto sala jeune prier mais moi vous kotana examen il faut faire des bah non ne vous en faites pas après que vous ici jeune Zamba ko la seno ba questionnaire nyonso wana. Jesus Christ. C'est non na zo zero na vina wana. To galaka banani? Banani ke on était trompé par les prophètes. Oh les prophètes étaient trompés par les lions dans la Bible. Nana comme ko luka Bible 2010 ya ngai moko siku. Na zana beza Bible oyo ko eza ko mise nanga nakene kotala ka bato akala koma basala ka ba makambo na bango. Pongana ko ya mabulude, popena seka bango, popena zo mayele na ngai. Les prophètes mangeaient par les lions c'est na ngai za na Bible kakate. Les prophètes mangeaient par les lions na ngai pe na jour on a dit que prophète mangeait par les lions. Na binga mafuta masolo kintoko wana ya nini ya lusaku munu. O salama ni sauma baba mo benga ona mokolo yenga. Na bimaki zoba, na binga les prophètes mangeaient par les lions. Na diama na pour rien. Elamba ya pembe se na basomi sabiso ba baba babilamba ke tango zo ke examen mais ma pochette ya pembe za passe pona komona. To luka yango to moni on te bali siko peso bo la pochette ya pembe te biso za kana moi god na moi carton muke ba pochette ya pembe. Eza na ko ba draba kata ko te ba pochette pena pembe.
10 dollars, 10 dollars. Oh my. Kwa kama nyongo, utazana kama tidako ma 10 dollars. Yako luka. Na luka ka 10 dollars ngo to komisa yango na kota ka nyongo ya somo na minerva la classe na ndamanga likola ko no kufutela nini. Mushwara ba pesa biso babi. Boka ngo toujours na loboko awana chance jour ko sala examen wana d'etat. Kama ka mushwara na loboko. Jour pe na yaka na jour examen d'etat. Na tango kota na salle. Baba niko fuye biso ba moninga na moye na bana pembe na nzambe so ba komisa na niveau na kola c'est parce que na yite mwana mkemingi na baba banga na kota bango ba profeta kule nyo se na ngabo na wewe le grand prophète na ba boko na liko pesa kombote ngana kuta na bango boye ba za peka tile loko opérer na ministère de combat mais na lina kotanga ngako mona ngaba ko yeba ke petona zolo de ngai okay mais bazo continuer ko sala ka misala oyo ya soni pe zate bazo continuer ko sala ka même kolo susu ngana ba moto ko sala nini face à face naza ko ya nzamba ko misanga na mikuwa mushwala una kawaina na nini na nini ba que non okoki kokota na sala examen awate avec extra eloko à part dik na crayon mushwara ya nini na nini pona mugabe peka mushwara te eza nini dra gongola yango place na zalaki deja échec na mama na ngai nzambe ayoka na soma na yoka ke misa ko mabuji na yako la na yote parce que yo pese exemple ba kinsu ngai se na ngana kenda si boko na ngai na bale na ko tele to ise na ngai to yango esimba te na yeba ki formula ko trouver mama wana ya prophétesse nake na wese kana ngai no menake na wese yake na zingina yeba ja fiancé na 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 buku tombo ko tena ya for ine et tidia tena ngake na wana rezo ba ya ko pesa ngake fote na bougie noir ba bougie vert na ba bougie rouge luka kana capitale la ville wana za kovanda totikala ko mona bougie verte ya rouge te ya noir pete esala ina souci makasi na zongi na mama siko ba bougie yo singa na no mona te ba biso ko mona ngote seke biso to sanango alo yela biso nini la poto wa osala nini to wa ko sombela yo bougie wana bakati na inga ba prix chaque bougie ekutaka combien ya noir ezaka le plus cher parce que soko ina ya noir te ozana passe ya vert elandaki très cher et puis ya rouge très cher bon wana luka yango jour na kwa na ko trouver fille wana azawa fille on va zo invitation batika na usu na nini te na loba na ke lelo ka ta o kende kuna nani akundima yo yayo ngai yayo na ke wana na tuni address afia mo sio za kulala ka pomite basi bakenda place na yake na dakutu na ticket pona koma te place na koma te haleluya amen ndeni sala oza komona eke ba prophétie oyo eza ya lokuta euta kana ba prophète pe ya lokuta mais mama ani question posanga ba grand prophète bazali te ba petit prophète bazali te pona pesa yo conclusion ba grand prophète bazalaka mais ba onyo ba Mika sont des petits prophètes parce que ba pesa ba Mika ba prophétisa ba raison ba garder ba comme ba prophète parce que amonaka koya ya kolo suka robota mana Bethlehem Michepe amonaka peke mire ya Jerusalem oyo eza ko sala nini oyo kwa uni na kama ndenge na ndenge Nzambe ko sala nini akomwanga akobuka yango wana aza qualifié comme prophète parce que un prophète il faut qu'on pesa sur ba événement ba vision makambo eza koya les deux visions oyo est qualifié Michel azala prophète mais pas un grand prophète Daniel bato balobaka prophète bon Daniel aza pema prophète te mais raison eza kosala ke Daniel aza kami na groupe ba prophète ba petit prophète c'est parce que ye amonaka pe destruction ya temple ya Jérusalem ye kozala nini détruite ye pe mutu amonaka ke 4 royaumes makasi ko ya empire Grèce Perse na Roma n'est-ce pas na empire ya kolo soke ye pe mutu asuka ko ya kodomine nini mokili mobimba mais est-ce que yem talota yango yem tamona yango non a interpréter kana rapona na Bukoronezor donc na place wana Daniel aliaka za la grand prophète mais a qualifié peut-être pas la grand prophète il pas diminuer ba petit prophète ka parce que ba crédit to yiko pese to ba point to yiko pese ya pété ya batia nani ya Bukoronezor Zacharie a venu comme un prophète pas un grand prophète simplement parce que yepé amonaka été
oh mwana ya nzambe na Jerusalem akotambula likolo ya mwana ya mpunda oyo mpunda nanu bamata te na mokolo ya Paki oyebi lisusu Zakari pe ye pe amona kalke o le même mwana ya nzambe oyo namoni akotambula likolo ya mpunda bakoteka ye na 30 pièces d'argent na nani na Juda Iscariote wapi na bilanga ya makila Akeldama, n'est-ce pas? Il y a Zacharie, il va conseiller comme prophète, mais un petit prophète seulement. Mais raison de le prophète parce qu'à mon avis événement, il y a oh les mêmes mois là Zambé. Bakosala nini? Non, bakobomaye na ekuluzu. Ya mwana Zacharie peut qualifié comme prophète. Naoum aussi il y aura déjà. Naoum peut qualifier comme prophète, mais en réalité, ça peut être prophète, c'est pas nous sans mais raison, qualifié comme prophète, parce que il peut à mon